Dena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Desho Dena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Ce côté n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tout sur la nabino ensemble, kakande sur la nabino na des shows Denar TV. Papa nabiso abenga, papa zolela, quel est le problème? Zala branché, token à détail. Papa nabiso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows na kosepela ocha sujet na nga na chaîne o lobelango pour na communauté to meka ko changer comportement tuza wana papa na biso azana États-Unis d'Amérique papa lobi boye des shows nga nazana États-Unis d'Amérique ça fait un bon moment na voyager na kenda ape Kinshasa mais nazana cousin ya cousin nanga c'est-à-dire cousin wana ayebaki ependa bien te aza cousin ya ba cousin na ye na Kinshasa. Cousin on a gagné loterie, yoebi kaka likambo aux États-Unis d'Amérique na mamba loterie. Cousin a gagné loterie na Kinshasa, il fallait qu'il y a toujours na États-Unis d'Amérique. Mais si ka ko kita, ezanga kaka yoebi kaka idéologie ango. Kinshasa yoebi kaka kinwa chance eloko pamba ba chance ezala nango mais des fois eloko epesa rabiso défaut et si ka ya ko kiter là. Oui, on eza ba réalité to kutana nango surtout tant to voyager to kenda ba mboka libanda yoebi ango. Papa lobi des shows, cousin ya ba cousin nanga a gagné loterie na Kinshasa, il fallait aller aux États-Unis d'Amérique, mais azanga ki esika ya ko quitter la toza wana. Oyebi na vie soki basali su il faut ko zaka na moi reconnaissance moko boy. Opesa moi respect na mutasali su ezaka pe moi bien. Bref, papa lobi tango ay ko gagner loterie, ya yeba ki cousin na wana te parce que za cousin ya ba cousin na ye. Donc trop long. Mais au moins ayaki kobenga ye par téléphone alobi non nga naza cousin na yo atangeli ba cousin na bango nyonso ya famille papa lobi des shows réellement oui ba cousin na nga nyonso atangi ya famille eza ba cousin na nga makila na nga du fait que ye pas za cousin ya cousin na bango na mona yike biso nyonso toza makila moko toza famille parce que bina ba famille élargie boko za boyebani pe bino nyonso te ba msusu baza bana ba cousin histoire molai na un moment donné tango singaka secours boki kokutana na occasion mo bobi na problème mo bende boye koyebana ke oya za mwana tel o mwana tel famille élargie bref toza wana papa lobi des shows cousin on a Kinshasa ndenge na banda ko voyager na ok Kinshasa na ozonga na tikala ko mona ete na tikala ko yeba ete par téléphone ndenge to soli na ye a expliquer nga makamutu na yi ko mona quand même aza membre ya famille élargie bref papa yoko yambaye na États-Unis d'Amérique. Mais tant que na Kinshasa basoli na papa na biso alobi na gagné loterie nazoya ngamoko tu vois alobi azoya yemoko tant ayebisa ki papa na biso azoya alobai te kaza na mwasi alobai te kaza na bana problème eza awa papa na biso ayambi cousin na ye na États-Unis d'Amérique cousin avandi sima 2 semaines après ya koyamba ye cousin koyebisa papa na biso ke non au moni ndenge eza wana na gagné ki loterie mais loterie to gagna ki yango en famille moi si nanga na bana mibale batikala ki sima banda ko sala ba démarche visa na bango pe bimi en fait banda ko sala ba démarche ya ba papier mususu ezanga ki ba cheni bango pe visa na passeport il faut ba ya awa na États-Unis papa na biso bi des shows oyebi bata mokili baza méchant ya o eza ko zala méchant oyebi bamboko toza libanda bandeko na biso mingi na Congo précisément Kinshasa po tozolo be ya likambo uti Kinshasa bandeko na biso baye ba penza te ba condition ni to vivre na mona bamboka libanda ya problème andako eza sérieux na bamboka libanda eza wa Kinshasa te muto akoya na ye ba uti mboka baye ata 5 to tanda mbetu na salon bato ba olala ba msu ba matana ba kiti ba olala problème eza te wana pa na biso na Afrique na Kinshasa c'est normal mais na bamboka ba mindele o toza conditionné yo ki kondimo sali yango oui mais d'un côté tango ba assistant ba yaka kotala soki ba kuti condition wana na bano za na bango
des fois ekozela biso ba problème na bamboka poto bande kwa poto bayebi makambo na oloba donc bande ko na biso na Kinshasa bayeba te ke koya esengeli boya pe na mwa modération papa lobi des choses bref ayebisi na mwasi na zoya na mwana na bana mibale tango abi mwasi na zoya na bana mibale alobaki te ke mwasi na zoya na zeli toza wana papa abi des choses lokwa na sina ndima ki charge et puis alobi ke mwasi na asi azui visa na Kinshasa na ndima ki baya bref mwasi aye mwasi kokoma ye nzoka mwasi azali déjà na zemi ya 7 mois na ndako ya bato ye moko papa bayambaki 1 mwasi aye na bana mibale baye 3 plus zemi na libumu 5 yaya foza mutema mabe akoya kosala biloko ya boye na vie ya moninga oyebi biso moko boye biso moko toza kosabize entre nous yango bolingo ezozala te bolingo ezosila yo soko oyebaki ke bozoya na nombre moko ya ndenge wana bozoya en famille, il fallait dire la vérité dès le départ. Mais départ na ye alobaki te ke baoyebele. Bref, moi ça ekoya na bana na ye mibale. Quelques 2 mois après, moi ça zaidi ana zemi 7 mois na lobi. Quelques 2 mois après, moi ça ekobota bakomi combien? 5 na maboko ya papa na biso. 5 personnes. Papa abi des choses du fait que bakuta nga na zaina chambre mibale. Na bimisaki mwana nga kota banda olala topesi bango chambre moko ba vivre wana ndenge bayaki en famille papa abi na yeba yikeza nango mambata muke ba ozwa papier ba en fait ba ozwa ndaku na bango ba okendo futela pour départ ka ndeza a mois passe wana to yebi mais na sima 1 mois 2 mois eleka nango mais problème ni ko leka na kati ndako papa na biso alobi des choses eloko liboso nazo déplorer comportement ya cousin nanga ona yambaki. Tango ayeko koma na ndako na bango na États-Unis d'Amérique bavandi mwasi ya papa na biso kolo lisolo ye pa zaki na cousin na ye mususu ya mobali papa na biso alobi cousin ya mwasi na nga zaki ba jara ba cousin ya ba PD c'est-à-dire garçon tata mongo boazanye ti jara ba PD quoi obika bato baza ba jara ba PD na beta lisolo ndenge ba pesi parce que les aso beti lisolo olebo lo banakati ya lisolo bokomi ko s'attaquer na déchoté. Si tu pèses l'isolo, yo pèse conseil na l'isolo, pour s'attaquer na déchoté, voilà. Mais tu mets ça na déjà. Pourtant on le pédé, ah mais des choses, yo le bien ba pédé, des choses bon sko yo, te, tu obeta l'isolo, ndenge l'isolo ye yaya. Papa na biso lobi, madame na ye na ndako azali na cousin na ye moko azali déjà ya ba pédé. Cousin on anda tie sous vrai désordre na kata makambo. Oyebi, batapoto mo betuzana na ba comportement bizarre. Soki camarade to cousin na yo ayambi bapaya na ndako yo kendo koma na confiance moko pire na bapaya wana koleka na esika bakiteli non yaya eza mabe. Bref, papa na biso abi mwasi na ye azali na cousin na ye ya marque ya PD cousin wana ye kokoma camarade na cousin wana awutaki Kinshasa cousin ya madame na ye basali camaraderie na cousin ya mobali na ye yaya baye kosala dio moko problème ebandi wana. Guerre et bandit, ça veut dire cousin ou ya PD. Cousin ya madame na ye, aye kosala ki camarade na bato ba utaki Kinshasa. Kaka na minute mukie, makamyo se bandi ko bima. Webi ya mo beto za na ba réserve. Soko ye kotala muto ya mbi bapa ya na ye ba uti Kinshasa. Ya kangaka munoko ko, to kangaka munoko. Okozwa ba vie ya bato komi ko bimisa. Oyebi na mte muto na ba yambi baza pe ndenge nini, yo ba expliquer ka ke cousin, ebi cousin mo baza ya ndenge nini. Obandi kozwa makambo ndako na okuna esika yo vivra na mwasi na obandi koya koyebisa bapaya bauti Kinshasa. Okozwa makambo ndako ya bato bakolo ndako batikali koloba o bayebisa kite mais yo zwi yango bandi koyebisa. Non. Ya tozaka na ba réserve. Toyaka na bandako ya bato pona ko créer ba problème te na ba famille ya baninga. Soko ekotala bato. Soko ekotala bapaya. Soko ekosali camaraderie na mopaya. Mais gardez-moi silence. Zala na ba limite ya ba langage tozawana. Songi eza na communauté na biso ya koloka ya kindoki okomona pena ko yambi mupaya na ndako mupaya komi kosala makambo oyo yebisa ete nani oya ko yebise bato bauta libanda bazoya ko intoxiquer mupaya na ndako tuzawana papa na biso alobi des choses to vandi na cousin na nga na ndako baye kokoma camarade na papa oyo ya PD ya cousin ya mwasi na nga ba problème ebandaki awo. Cousin wana ya mwasi ya nani cousin ya mwasi na ye akomi kozwa ka bapaya na ye bakenda akotambola. So bake kotambola bake kisongi. Bake ko bimisa kaka ba vie ya bato. Songi. Bref, papa na biso lobi eyaki kopesa mwa ba désordre belé car na kati ya kovanda wana
mwasi ya cousin na ye oyo awutaki Kinshasa aye kobota tango aye kobota mwana mwasi na ye pe azalaki na mwana na maboko bango mbale bazali na mwana na bana na maboko papa na biso abi de show mwasi ya cousin na nga na banda kolamba te mais ezali na mukolo moko mwasi na nga lobino na lembi lelo oki kolamba o servir ndako kaka ndenge ezalaka mama ya mobile nani comment dirais-je mwasi ya papa na biso abimaki azongi papa na biso kolo lisolo pe akendaki musala kozonga bazongi baye kokuta mwasi ya cousin abimisaki biloko na frigo c'est-à-dire abimisaki ka 4 mapeka soso abimisi 4 mapeka en fait abimisi 5 mapeka soso parce que bazali 5 pardon abimisi 5 mapeka soso alambi 5 mapeka soso baza 5 bana na bango misato mwasi na mobali ça fait 5 maman na biso autaki Kinshasa abimisi mapeka soso kaka 5 alambi pour 5 personnes akaboyi na bana na mobali ne bale yaya na ndako ya bato basalisi bino na ndako ya bato bayambi mobali na yo cousin ya ba cousin famille élargie yo mwasi oye olucha harmonie na kati ya famille ya bato mwasi abandi ba dégâts na kati ya ndako comment okolamba na ndako ya bato muninga ndai kolamba bolia bino tu mais ya lambi na quantité ya bango 5 tant muto lambi 5 pièces ya soso elingo lobeza pour combien de personnes pour 5 bale na bana et bref maman na biso zonga boye atuni ma copine bongo biloko lambi abia te na lamba eka biloko na nombre ka nde tozalaki awa toliaki esili donc ekoka ete pona tikela bino mais tant yo bimisi biloko misuni 5 olambi oyibi ke boze belé na bakolonda koma yo okolamba ndenge wana ole otiki bakolonda kuna nzala bref papa na biso autaya musala pe aye atuni mwasi na epesenga blo na lia mwasi abino ndeko mwasi atikala ye na sima lambi baleka bamona bana bango biso bapesi biso te tala ba dégâts yaya quelle audace na ndako bato bayambi yo ozosala biloko ndenge wana papa na biso alobi mwasi ya cousin na ye oyo vrai impoli songi mutema mabe c'est-à-dire baye na ba comportement moko bizarre basali dio na bato bayaki koyeba na baona quartier na bakomi kotonga bakolonda ok bakolonda kunde bayambaki bino famille oyo yambi bino na États-Unis d'Amérique bangona yaya yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre oyebi ba comportement oyo eza mingi pa na biso na communauté okoyamba mutu na ndako bovandi na ye mena sima ya kokoma adversaire akozwa bato ya ekoyeba na bango sika nde bakomi bandeko na ye akozwa bato ya ekoyeba na bango sika nde abandi koyoka bango yo kutu muto yambaki ye akoyoko te yo muto salisaki po akoma na États-Unis d'Amérique akoyoko lisusu te bato bakomi kokondane papa na biso siko kolo lisolo ki aza mabe ozofanda na bango bien te c'est-à-dire batore bandi koya pourquoi asali connaissance tout autour ya bato ya ekokuta na mboka wana. Bref, na mukuse papa na biso abi de show na yaki kosala effort na yeko lukia mwana mobali musala alukeli cousin na wana musala bandi kosala mois 1-2 mois ayeko lukela bango ndako quelque part bake ko vivre côté bakenda ko vivre songi na bato ba problème bandi na bato siko bato wana obande ko loba papa na biso aza mabe bakomi ko benga mena papa na biso kolo lisolo ate oza na raison muto openda ozali na raison makamyo so bande ko lobosala eka bien fallait ko to benga na ye akendo telengana voilà ndako lala rato ebisika ma etanga kate moyo yebesika ma etanga ka ezate papa na biso abi de show bato bakoma ko condamner nga na bandi okoma na faute pona nini ye na cousin ya PD ya ndeko mwasi na nga babando kendo tonga vie ya papa na biso libanda babando kendo loba bilobela libanda PD wana komi ko yaka kozwa iba kenda akotambola akenda akolatsa emboka yaya yo ye muto ya yambio so za bezo ke etambola yebisa muto ya yambaki no mon cher tambusanga na bisika boeto cousin mais mabiso na bisika boeto kendo tala bangona PD bakovanda boye bazozonga mama na PD nani papa na biso utai Kinshasa na famille na PD bakumbani bakei PD wana bayebi ete PD wana za cousin ya mwasi ya papa na biso kolo lisolo baye koyeba na eka muko bakenda kozwa ye papa na biso na aéroport tango yaki muko la liboso na États-Unis d'Amérique nde bakenda kina cousin ya madame na ye wana ya PD na madame na ye bakenda kozwa bango na aéroport nde bayeba na ye na papa na biso oyo utai Kinshasa ka ne ba mona na nzela aéroport nde bayiki kosola na ndako baye kokoma ba camarade ki camarade kangami ya makasi koleka na bato bayambaki c'est pas normal yaya
mutu soka yambi yo ye wana nde fo yoka makambo ya zo yebisa yo. Nakangi parenthèse tozonga na sujet. Bref, papa na biso azolela papa lobi des shows côté akendaki babeleli comportement mabe balobi en tout cas oyo azangi ndokite. C'est ça. Azangi ndokite parce que nata muke apotanisi bato ebele na ville wana ye akomaki. Esali mawa pasi na bakisa maloba na ndako na somi. Elingi oloba nini na kati ni tolinga toloba na kati. Oyebi na vie ya soki mutu asalisi yo linga o se confier na mutu ya salisi yo, se confier na mutu ya yambi yo. Tomoni bato ebele bazolela ba comportement o surtout na bamboka ya bapaya to ya. Oyambi mutu auti na RDC to auti na Kinshasa, mais lobby akomi adversaire. Toza wana. Isola papa na biso yango wana. Tala ba comportement na ya liboso. Olobi ke oza yo moko oye na sima nango, mwasi na bana mibale balandi. Bokomi 4. Mwasi na ye kobota na ndako bato bokomi 5. Na 5 wana obandi ko combattre muto ya yambi yo. Na 5 wana mwasi na ye abandi ba comportement bizarre. Comment okolamba na ndako bato bole penda bomeli na mai bovandi bakolonda ko balete. Oyike papa na biso ermo boya mutema malamu abi des shows na regretta Natali na kimutema malamu na zai na onso na bina benga na ye ba cousin na ngana Kinshasa ba resepela te parce que na yambaki epo na bango na yambaki epo atangaki ba kombo na bango na tuna ba cousin ba bi ba yebi yango na yambaki ba lobi salisa ye yamba ya zande ko na biso soki na lobaki na benga na ye na bana na ye na mwasi na ye elinga ebima bien te mais papa na biso a supporter kimutema makasi tina niveau lukeli na musala tina niveau a salisi ya lukeli ndako quelque part ba ke ko futela tala li futa monnaie de singe et salima wa pasi na sonia ya tenga to lobo na vie koto kiti mutali boso oyo koyokeleza esika yo kiteli yaya nazala malamu nazala mabe luka oza na mwa soumission webi soko zo lukelo mombo est important yaya za na soumission tu okozwa nzela na yo OK na bolamu nyonso garder connaissance ou garder relation ou garder famille c'est très important mais pas na biso to mona mingi so salisika mutu mutu wana jamais bokotika na ndenga bien bokoma kaka guerre bokoma ba adversaire entre bino mbale guerre ekoti pourquoi to linga te ke soko salisi mutu bokabwana pe na ndenga bien na boza famille na boza ba camarades des fois ce sont des mêmes problèmes qui arrivent ça fait pas bien yaya to meka o changer papa na biso abi des choses lobela ngo bande ko na biso to meka ko changer surtout tant to uta Afrique tozoya yaya to meka ko changer côté ba yambi yo muto ayambi yo wana yenda c'est important pona yo muto ayambi yo ye wana nde alinga ki oposo ka boya ka tanto na ba loterie oganaki elinga ki kendeka ba mingi ba gagner ba loterie na Kinshasa kaka pona kozanga esi ya kokende kozanga adresse ya kokitela kuna billet beba visa ebeba arata voyage na ebi bango ebele mais soki de amuta ndimi ayambi yo oye kokota na esika na ye avanda ka vandisi yo yaya ndima mutu wana zala bien na mutu wana kolinga ka te kote ba yambi yo obebisi to linga ka te muta salisi yo po boka bona bien foka aboswana bobomi amour bobomi harmonie bobomi famille non ça fait pas bien yaya to me ko changer ce qui oppose na esiko vanda na sima mutu landa des choses de nartifié ko sala bien yaya ndima na yo babenga ngoni ndima obima yuma mais lobi kuna tanto oza na importance et lobi so sala biso passe to za un esprit ya soumission te toninga komi kitisa te mapeka or que bible pe lobi mi kitisa po nzambe atombola yo yaya sala nango rien ata batindi o lelo pa musandako ata lobi batindi o kende wenzi eza nango momentanément lobi ebosila c'est-à-dire to garder relation to zalaka na bonne manière na bisika bazo yamba biso ko sala bien. Voilà autre ngato le wapona papa na biso ngwana yaya to meko chanze bizaleli. So vanda na ndako abatu yaya landaka ka lokolo bango ba bina nango. Landaka ka ba condition na bango e osala bien. Baloba mboko ye soko kuti ba bina na gauche yo pe bina na gauche. Et ça la bien. Non que yo kuta mboka ba bina na gauche yo bando bina na droite et ça la bien te. To yebi ko kita na banda kwa batu eza difficile. Ba oki ko malmener yo, ba oki ko zwa yo le rôle la pamba, ezaka nango bongo ya yo sani. La soumission pour soki bango pe bandima ko yambote tanto linga okoma te. Ndima ngona marque wana. Eza mutu musu ba oluka neti ba saloka ya bizala zala. Yo komisa ngo normal, au mona pe ba ngo ba changer caractère, c'est ça. Okokuta batu musu bana ba comportement mabe. Mais du fait que ba osalo mabe yo zozongisa ite, yo zozongisa ka bolamu. Yaya esa bango soni.
baomo ba changer comportement baomo ba kita ça sert à rien obimisa guerre na bato basalisi yo esali bien te esali pasi mingi voilà otenga to loba pona papa na biso ngona benga des shows Denar TV na ba sujet bientôt lo belango o ekomeli ekomela ba misuste to lo bela ba sujet tout ba sujet nyonso so za na problème bien ya ko édifier bato pesa moto lo belango so za pe na mambo ekomela o sepela te pesa moto lo belango ekosala bien o ekomeli ekomela ba misuste to lo ngola ba dégâts na ba erreur ekosala bien. Partagez votre émission. Bande comme sous batala, pesa bande comme sous de gauche à droite, tout ça la large diffusion et tout ça la bien. Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a bu nos humbles serviteurs. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah émission Zakouya. Ciao.